Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo biso ba journaliste ya radio Zoomel 1000 tozali kopesa bino nouvelle oyo mpona koyebisa bino ete ba peuple congolais ba oyo nyonso tu bozali kosupporte gouvernement na bino na en place kuna na Congo bobanga eloko moko te na basango oyo bosili kozwa oyo ndenge balobi ete ndenge masasi ebetami kuna na Congo bobanga eloko te touti kozwa ba nouvelle sikoyo boyeba yango ete bato wana balingaki komeka magie mais 6 kati na bango babomi bango pe ba mosusu bakangi bango bakotaki na ba arme lourdement bazalaki kolinga ete po bakende koboma le rais mais bayebaki ete ke bamekaka magie pamba te. Bandeko babolingo bango bakanisaki ete armée ya Joseph Kabila to garde républicain ya Joseph Kabila ezali malemba balingaki bakende komeka magie bakutani na makambo na bango babomi bango 6 pe ba mosusu wana bafieti bango nde na sima ya bango nga bokoyeba banani oyo bazali sima ya makambo wana me ndenge toyebisaki bino kaka ete ngwanda soki akanisi aleki bato mayele ngwanda mikolo na ye ekomi ya kotanga ye bakofieta ye mingi bazali kokanisa ete kokota na République démocratique du Congo pe kosala nyonso tu yo olingi mpe obimi okei ezali liseki me bazali koyeba te eke ntango bango balobaka ete kuna na Congo armée ya malonge ezali te tosala ndenge tolingi boya ndeko yaka ndeko yaka kokutana na makambo na yo balingaki bameka magie tout autour ya palais présidentiel me bakutani na babiloko na bango bandeko riposte oyo bazwaki na banzi ete bato oyo batikali oyo bazalaki na ide te baya na nsima baponioki mpe oyo bakangi ndenge ezali wana bandeko boyebaka yango ete armée congolaise ezali armée ya maseki te yo moto ozali koganga oyo mpomba kende tozali kozela yo kende bomoni ndenge mis 6 deja basi bafieti bango mpe bakufi me ba oyo bakangi mawa na bango papa Roger napesi yo maloba. Bandeko congolais kaka ndenge mama Rosalie euti koyebisa bino bobanga eloko moko te po ete fax euti koyela biso kaka siko pe tomoni yango makambo nyonso tu na Kinshasa ezali kimia pe kimia euti kokota eloko moko ya mabe ezali te ndenge ezali wana armée force républicaine auti koniata bato oyo balingaki bakende komeka magie baniati bango sérieusement pe babomi 6 mosusu bakangi bango pe ndenge ezali wana sécurité ya makasi ekoti pe bobanga eloko te mpona bato oyo bakomeli biso mpona kotuna le rais azali bien portant mama Olive Lembe azali bien portant pe libota na ye mobimba moto moko asali bango likambo azali te bazali bien portant
pe ndenge ezali wana tozali koyebisa bino ete peuple congolais oyo nyonso tu bozali nsima ya gouvernement na bino bobanga eloko moko te toyebisaki bango ete makelele oyo nyonso tu bazali kosala ekosila. Toyebisaki bango ete yo moto olingi nzela ya élection te, yo moto olingi kotia mobulu oyo nyonso ozali kosala ekosila pe okoyoka makambo na yo. Soko omeki osali erreur ona kende na Kongo ngulungulu okomona makambo na yo. Deja ndenge tozali koinforme bino si assaillant basi babomi bango oyo balingaki bameka magie pe bamosusu bakangi bango mpona koyebisa bino ete armée congolaise liseki eza te babotoli bango arme nyonso to munition nyonso tu oyo bazalaki na yango babotoli yango pe na minute ndenge tozali koloba boye armée congolaise ezwi contrôle ya situation nyonso tu ya basecteur wana esika bato wana bakotelaki. Bandeko babolingo boza toujours à l'écoute po ete tozali kozela deuxième fax oyo bakotindela biso oyo balobi bakopesa biso baprécision malamu tokozanga te po topesa bino basango. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba nazali koyebisa kaka na bapepe congolais bobanga eloko moko te les raïs azali bien portant mama Olive Lembe Kabange azali bien portante pe bana nyonso bazali bien portant eloko moko esalameli bango te pe ndenge ezali wana bato balingaki bameka magie babomi 6 na bango pe bamosusu bakangi bango pe ndenge ezali wana boyebaka ete armée congolaise ezwi contrôle ya situation nyonso na maboko bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga soki bapesi biso fax batindeli biso fax mpona kopesa suite ya makambo wana nyonso tokozanga te mpona kolobela bino bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki ona mpona lelo. Merci mingi. www.zumelmil.com